Merci beaucoup. Bonjour Tony Coco. Ça fait belle lurette, hein, maman. Vraiment. C'est un plaisir. Ça n'a pas la robe. Papa Clovis, bon Kazak. Naya Awa, pas tout bon yoko. N'a la mère. Maman, alors, ça va? Ça se passe bien? Ça va très bien. Le Seigneur est de notre côté. Alors, vous venez déjà comme ça. On va parler du 20e anniversaire du groupe, la Mano Didio. C'est pas le 20e anniversaire de la carrière. Les années de groupe, kaka. Bon, mais la carrière n'a pas en même temps parce que na bandi carrière proprement dit officiellement. Na kati ya la Mano Didio. Pour nous, combien de bisongo? Est-ce qu'on peut voir ces images des affiches maestro Djibril Panzo? Mère, combien de bisongo la Mano Didio 20e anniversaire? Parce que je fais partie de la Mano Didio. Ah d'accord. Moi je pensais que dans le cas 21 orchestre, mais il y a carrière dans il y a une union. Alors, donc, le 20e anniversaire, en parlant, il y a la Mano Didio, ça va? Ok, merci. Mais, maman Laure, le groupe totalise 20 ans, donc créé en 2001, si j'ai bonne mémoire. Parce que j'ai participé à la promotion à premier album Nayo, et ma chanson Nayo, Salanga est bien été. Donc, c'est-à-dire que, en tant qu'orphelin que je suis, il m'a rappelé mes bélés déjà à l'époque, hein, Tinaté, et donc toutes ces chansons. Alors maman, qu'est-ce qu'on peut dire pendant ce 20 ans? D'abord le nom du groupe, c'est en italien. C'est en italien. La main de Dieu. Maman leur parle italien? Non, je parle pas italien. Parce qu'on retrouve aussi un des titres de l'album, Scusa. Scusa, oui. Ils appellent à italien. Ils appellent à italien. C'est une langue qui nous attire un peu, beaucoup. Et, bon, papa Christian étant la musique, passionné à musique, Azaki n'a pas penchant mingi na salsa. Alors, comme salsa et simbara mingi na ba langue local espagnol, local italien, local portugais. Bon, mais tant tozo linga ko salami kanda ya musala ya groupe ainsi de suite. To zaki confronté na problème encore. Bah groupe Moussou Zalaki déjà Kobenga Malakombo il y a la main de Dieu. Voilà. Okay. Alors il a fallu maintenant tout le cas langue moko ils ont vraiment beaucoup exploité té à Palabiso ou tout coup dans les sous peut-être na groupe moko ou bien ou sala moko ils ont benga Malakombo à la main de Dieu. Alors tout ça qui choix il y a italien parce que papa Christian peut le quoi à linga italien mengi. Alors tout ça là c'était vraiment ils a choix mon ya biso mon tout ça là qui et tilelo ça nous va to kuteli pena muto susté ou bien groupe mo susté ou bien gamina kombo ya. Alors je veux saluer papa Christian en italien. Comment sta? Je pense qu'il est en train de suivre cette émission. Papa Christian, ça fait une belle lurette hein papa Christian Lemba. Alors maman Laure, yebisa biso nini circonstance groupe na euro et botamaka. Quel a été d'ailleurs les premiers instrumentistes pour accompagner yo. Quel a été, bon là je pense que je connais si j'ai bonne mémoire, le premier producteur. Quel a été, papa Philippe Loubas, que je salue d'ailleurs, Gospel Record. Hein, à l'époque, j'étais encore à CBS, hein, quand le groupe a commencé, et nous étions là les premières recrues de la chaîne éducative. Alors il fallait faire la promotion de cet album. Le plus de bio. Alors maman là, groupe parce que tu es déjà aux côtés du feu papa Charles Mombaya, paix à son âme. Et puis tu as eu l'idée, l'initiative pour créer, monter ton groupe. Et Nazaki vraiment une idée au sein de la groupe T parce que Vision et la main de Didier est engagée. Vision et la main de Didier c'est papa Christian. Okay. Bandi pour ça la musique formateur il y a pas groupe Ebélé il y a pas musicien Ebélé alors à Lingi musique à bandi nango kala tout ça aïe na église à continuer na département il y a musique et puis na ba église mususu comme ça bande ko kende ko former ba chantre alors ngala zala vraiment a besoin ya oyemba te et puis nanda ko mimona nasi sa habitude nanga na université parce que nazaki na unikin et puis na sala de na bana ko kanisa mais le Seigneur a permis parce que ezaki vraiment destin donc destiné nangande na ke ko rejoindre en mais passons par et papa Christian donc na koyemba na frère Charles Mombaya ezalaki juste signal moko nzambe
alingaki atalisanga que c'était vraiment ça son plan. Pour na on ko hésiter, na on ko lingate. Alors il y a une sœur qui est venue me solliciter pour na yemba na ye na album na ye. Passons toujours par papa Christian. À cela papa Christian, est-ce que le monde qui fiancé na yo azo yemba tout ça, est-ce que vous pouvez yemba na ngate na ken enregistrer. Vous avez non fiancé. Qui va fiancé. Na ken enregistrer na album na ye, ezaki enregistrement salama na asifi we musique et pas papa Charles Mombaya. Papa Charles azala quitté na kozonga na ye ayaki ko sala mixage nzembo ala. Alors ayoki nzembo a sœur Jetou nanga na yembi atuni moi so azanani babi non azaka sœur moko Jetou ayaki na bolukela ngai. C'est comme ça que ba ko lukanga. Donc nazaki ni koyemba na papa Charles ni na l'équipe moko parce que na yeba na été je chantais à l'église. Bon, c'est comme ça que na CV mon côté il y a ko convaincre mutu baya olukanga na kisenso esika na zalaki et ba frère wana bazaki mais nous avons na kisenso ça na za mwana kisenso pena mwana banga moyo kati bino na za mwana banga moyo et na pesi bana nyoso banga moyo mbote. C'est là que le Seigneur a qui vraiment ko zwangai bande kona baye bazwinga ba minga na sifiwe papa Charles Amoni bon yo mto yembia improviser quelque chose na nzembo liboso na yembi na nzembo liboso improviser lisusu na deuxième chanson Donzi Budila na yembi lisusu et quand on a yembi la sali ba témoin à retenir rango à lobby c'est bon au yemba susté parce que makambo yembi na sepeli nango et c'est tout. C'est comme ça que nion sur les cas qui donc et d'ailleurs on dirait signal moko boé et papa Christian maintenant abana ozela makambo salamana ndengona en quelque sorte une façon et à convaincre nga que je pouvais travailler. C'est comme ça que maintenant avec ozwa force ya ko banda ba séance ba prière na ba pasteur pour na ko sala que groupe ait existé. Alors tant que maintenant signal on est mais deuxième signal est là qui batu bakomi koya ba artiste bakomi koya omo auto tunanga ba instrumentiste bazaka tout mon kwazali ozala pe décorer la 20e parce que ça il 20 ans frère Tati ouais qui le quoi bassiste et toza qui na frère parfait Chibanda azasiko na France tozala qui na un frère Namso Freddy Boukakala. Je pense que est-ce qu'on va retrouver tout ce monde le 28 février? En tout cas, ils ont besoin d'habiter parce que les gens sont étrangers. Ça qui va billet tout ça bazoya. Mais on a nous sûreté mais je pense que tu peux retrouver quand même à 60% il y a bilongo ya kala bakoya parce que ils ont comme na bisonyo so 20e anniversaire. Donc c'est comme ça que groupe La Main de Bandaki c'est-à-dire vision où ils ont déjà et ce qu'on peut mettre en place na ba obayaki pour la première fois basi comme Ibali papa Raymond Kitoko et ba frère Eric Boul bazan à Londres aussi en tout cas ils ont quand même équipe à bien basi qui na Dalis sœur Julie Mireille Bamsous bayaki quand même après mais ils ont na cadre ya Tina Tezana Tina Nicole Ilunga Esther Bicol voilà Tina Tezana c'est le tout premier oui avec Gospel Record frère Philippe le basson encore est-ce que moi ozana bisope moi ozana mkolongo ngakutuna ba masalanga Dieu misele donc de Dieu tozanga de moi la classe à biso mon estimé confrère tozala na concert le 28 février na Showbuzz. Alors maman est-ce que voir Mwezaka bien la tonga lelo moi rock wana et ça la biso bien est-ce que au cause on s'aime sur la bilo quoi et bandeli wana bon pendant vous kanzi moment quand kanzi mweze belé nga na kitano ya mon pèlerin il y a pas de problème j'aime bien cette motema nanga ekumisayo na kende wapi soki na yote tango motema ekomaka suka opesa kangai ano ata na mpasi nakotika yote natingama nanga kaka seo otilimisaka makolo na ngai esika basusu bazinda
nayebi nzembo yo posala ya vraiment on a ensemble de la raté. Et du Jeumba aux États-Unis. Merci de suivre cette émission avec plaisir. Donc tout ça me l'a rappelé. Gloire aussi. Maman alors après au lieu Nzembo là. Nayebi nzembo wana parce que ezolo bebele. Il y a eu des obstacles. Hein? Bah obstacles. Mais 20 ans après, 20 ans après, Nzambazo continue kozala na biso, Ebenezer na biso, Pierre à Secours, azo continue kotambusa biso alors. Et sika ba ebele bazinda, apesi biso sous makasi ya kotelema pe kokoba. Je vois des larmes aux yeux la régie hein. Vraiment. Non, mais la régie, non mais bah, ça arrive hein. Maman alors 20 ans, combien d'albums réalisés? 7 albums. Tina Tezana Tina Simbulu, Yesu Kaka, Mariage de pèlerin, Oyoto Tangasikoyo, Skuza, Oracle de l'Éternel, et puis ma robe de gloire. Bon, alors, ma robe de gloire. Bon, on a zone la Simbulu. Yewana, Yewane. Voilà. Oui, Bantimbo, c'est pas bien. Et puis, on a la composition à Katina. Mais on a les goûts à visser l'oreille. N'est-ce pas le maman? Tant qu'il a raison, tel l'oreille bas. L'équipement a mis ça dans l'oreille. Maman, vous savez, beaucoup d'albums réalisés, mais pas l'ensemble de Bissoyo. N'a pas de problème, mais peut-être tout le temps, Bansembo na yo et fortifié Bisso et réconforté Bisso. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont le à Tabao, à Bongaté, au Félin, à l'autre côté. Mais c'est Dieu là nous a jamais laissé. Et grâce à vos œuvres là, j'aime bien écouter votre album le là. Dans le jour de ma vie, moi je suis qu'un pèlerin. Dans le jour de ma vie, qu'est-ce que je dis? Mais on a partition Nzembo. Donc, il y a des chansons comme Yewana. Lolingi mose atombolaki. Nyoka motako kuna nesobe. Mwana na pate atombwa milelo. Pwete ngai na yo tobikisama. Soki yotali yoko bikisama. Soki yotali yoko kangolama. Soki yotali bomo eko changer. Eza banzembe boko libiso. Yewane, Yesu, ah Yewane, Yewana, Yewane. Na kobila. Tony, que Dieu soit loué. Alors, je commence de dédier cette émission à une dame qui fête aujourd'hui son anniversaire. Ok. Elle s'appelle Grace Fita. Grace Fita, joyeux anniversaire à toi. Gaga. Elle t'apprécie beaucoup. Elle sera le 28 février la showbiz. On sera là pour revivre encore ce moment 20 ans après. Maman Laure, pendant toutes ces années, au comito. T'es Tony. Comme peut-être Yesu abengi biso comme si on a gloire na e wana nde tokomi mais pour le moment tozo vivre tozaka na sia makolo ya Yesu na sepenza na désir ardent ya okokisa toujours mission oyo atindela biso na mokili donc Naomi mona on dirait nazana nous penzaka mwana mokie même na nzembo to ba ko balancer biso tout à l'heure na lobi na boaka kibo mama na yaka lokwa mwana na boaka kimokolo âge nyonso na tie na se na yaka lokola mwana donc juste pour na loba que en tout cas na mokili awa to kobate so to komi lolande awana to komi. Je n'arrive plus à présenter cette émission. Je pense que Christelle Kassongo en featuring avec Irène Moussouné vraiment. Hein? C'est quoi? Même moi, je n'arrive plus à présenter cette émission parce que j'ai des larmes aux yeux. Maman, je vous ai vu pas naître en termes de naissance, hein, mais la naissance de ton orchestre, la Mano Didi, la chant encore. Don de Dieu Missélé. Don de Dieu Missélé. Mais je me pose maintenant la question. Le 28 février, la showbuzz. Est-ce que tu pourras facilement par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, naïbi que Batebele ba ozala surpris parce que to kundo la penza, tozo kundo lango.
ni par la force ni par la puissance, mais tout au kundola vraiment banzembo nyonso yo et beaucoup libiso spirituellement et beaucoup libiso na batan o mokilezo lo ba est-ce que Toniango, est-ce que Banango, Bako Bimisaka Mutu, est-ce que ezala batu ebele bana posa mukoloana, bana posa pinda ya mukoloana. Moi mobile mususa na concert azaki mukie ayaka ata mususu aye alongoli lamba atikali tolo polele azabi banzembo na bino nde bokolinga muko mususu abwakelinga elamba lataki chemise na ye abizwa ngo kende nango et mwana mobali wana lelo nzamba atomboli ya policier alobi banzembo na bino nde eboko ya lokwa biloko e otolié spirituellement potokola à chaque fois que naza na kati ya chambre souci elingezo esika elinge mata soki na tie kaka nzembo na ba pasteur basala nzembo pasteur mususu ayebisinga alobi maman lor na mboka o nazalaki pasteur Don Yves Kisukulu la présence de Dieu mobimba ye nzembo na eza tina teza na tina olokotaka mutu na se okomisie moto tina wana baninga ba omona ba okumisa kombo na yo et toujours ba témoignage ebele alors bato nyonso baza na besoin mutu na mutu a besoin ayoka le mbonae si bien que tokoka ko yemba banzembo nyonso te ya album mais en tout cas chaque album est que ça la représenter. Maman, on va se lever. Ouais, on va se séparer. Je présente mes excuses parce que je n'arrive plus à continuer cette émission avec de larmes aux yeux, mais je te laisse quand même le temps au yembe la biso babiloko au pona album na yo au sala plaisir avec le message d'appel na batu nyonso oyo baya le 28 février na Showbuzz pour na 20 ans ya la mano Didio. Bien aimé, boya ebele, vraiment le 28 eza mokolo tonimi to le balanza mais merci. Toujours na respect à ba geste barrière parce que na lingi na rassurer mutumoko que sika wana ekozala lieu ya contamination ti mais ekozala lieu ya guérison totale parce que atmosphère ekorégner wana ekozala atmosphère ya guérison, atmosphère ya ba grande chose. Alors ndenge kaka nzamba salaki que mokolo wana et le 28 février notre première réunion la mano Didio a commencé. Ce groupe est pamboli peso continue ko pambola bien aimé mokolo ane ko zala pe mokolo et loko moko ko botama na vie na yo po yope okoma ko pambola déjà na linga yebisa ndeko moko massage loko pesa nzambe mokolo wana akosala na yo papa ya bikolo mama ya bato okobokola ba famille na bato yo bazotiola yo lelo nzambe apambola bino et venez ce jour-là le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Namitiki mo pepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai yambala uyu eza elamba ya nkembo tunike papa pesa boboto lange eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala uyu nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nanya botola yango. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Succès de Stars. C'était justement en termes de promotion pour annoncer ces concerts prévus le 28 février à Showbuzz, cette salle de spectacle. Retrouvez Maman Laure Lembambongo et son groupe La Mano Didio pour ses 20 ans d'anniversaire. Fiestambo a réalisé cette émission. Tous les héros du royaume de Machine, vous étiez présents. Merci à vous. Maman Laure. Liloba suka na nzembo kaka. Ba nzembo wana basenga oyemba. Oyemba kaka ba le émission ba finga ngai na kotala te ko finga na bango ngana lingi ye nzamboyo ngai na lingi ye nzamboyo ngai na lingi ye nzamboyo ngai na lingi ye na moti